Oui, salut la famille, salut tout le monde, salut partout là où vous êtes. On dit bon dia, bonne tarde, bonne nuit. Ça dépend là où vous êtes en train de nous suivre sur votre émission Faits sociaux. Faits sociaux, boulot, ils ont continué toujours. Merci la personne Oyandima Rosala, toujours derrière les caméras, l'ingénieur Steve Vita. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Toye susu na liboso ya itando na bino pona ko solana bino masole etali art. Avant de recevoir mon invité, je profite de saluer premièrement le numéro 1 de cette chaîne, Michel Chako. Merci pour vos soutiens. Merci déjà Matos Yeki, Matos Komaki, Tobandele on peut déjà Moussala, vraiment le patron des patrons, notre boss Michel Chako, pasteur Michel Chako. Nzamba Pambolo, l'Issosas Bakissa na Oyo et Bimaki. Là, je vois en direct de Canada, ingénieur King Kamanga. Et pourquoi pas aussi de penser à celui qu'on appelle Bibish Mavinga et Charlie Luboya, grand prêtre de l'international, Shadrach Akolo. En tout cas, vraiment, je suis ici à côté de moi avec notre artiste. Il s'appelle Cédric Makanoa, Fissia Anna Poadio, la personne à qui nous allons vraiment passer des bons moments, des très bons moments de parler sur notre art. Donc c'est un artiste, c'est un acteur cinéaste. Il est à côté de moi. Je profite aussi de le saluer déjà. L'artiste, bonjour. Bonjour, Miss. L'ambassadeur de la joie. En tout cas, c'est déjà comme on a bilili. Maintenant, c'est difficile apparaître na télé. C'est par rapport à quoi? Rareté de sa valeur yellow. Ok. Donc, ce qui est rare et cher. On a quoi apparaître, traiter d'expliquer les gens qu'est-ce que tu es. Qui est Cédric Makanoa? Cédric Makanoa, pas spécial. Voilà. Moi, Ambroise Makanoa, okay. De fin mon père. Okay. Et il y a Anna Kumpoadio, ma maman chérie. Oui. Donc, on est d'une famille nombreuse quand les Aratois Bantout. Voilà. Moi, belé, mais mon regard, il y a Anna Yamobali. Ok. Donc, je suis l'unique garçon de ma maman. Ok. Vous avez déjà combien de temps ici en Angola? Presque 12 ans. Presque 12 ans déjà? Oui, presque 12 ans. Et pendant tous ces 12 ans, aux artistes, mais au Mimonissa Makate, qu'est-ce que tu faisais pendant tous ces temps? Primo, Georges, ouais. Art et apparition. Ok. Et là, on a photo barango bien. Art et apparition. Pour apparaître, ils ont un bateau pour apparaître. Voilà. Vous avez un art, ils ont un moutou ou un yebi moussala nino azosala. Ok. Donc ils ont deux choses différentes. Ngai na apparaître pour un garçon apparition. Ok. Oui. Donc tu fais pas l'effort d'être star en fait. L'olingari star t'es. Bah forcera aux star ou aux célébrité. Ok. Na ko ça l'effort, mais non yeba na bar. On na place batu bazali. Ok. Mais non yeba na qualité ya musala na ngate. Ok. Donc c'est par là que na lignité ko la vedette au lieu ya musala mais dans la ya ba place où batu basangani belé. Donc on a un peu un mélange en fait en quelque sorte. Mélange et rozala net si moi terme moko trop brutal. Ok. Et ça ya brutalité te ça que nazana bato na tarana bango. Ok. Na koya te pa bato na yebisa bango ke nga naza mutu boye tant que bato bayebi na te o nga nazali. Ok. Il faut bato ba découvrir nano liboso nga. Apprenez na bando yepa na bango bando yambanga à juste valeur na nga. Ok. Et parlons un peu à parcours il y a 17 parce que le nom c'est Nick Nayonga Nabile qui a 17. Bon. En réalité non c'est Nick et dépendara na film na rôle aux jouer. Ok. Bolimbi sipena pour une explication ya kombo wana. Kombo wana ezali non nga complet. Na découvrir yango na canal ya ex copine na nga moko. Ok. Na kisasa mutasangisa ba lettre nyonso ya kombo na nga complet. Cédric Makanoa Kana. Prénom, nom, poste nom.
nyonso wana esala 17 lettres. Ok. Pour abréger yango ne achaka C M 17. C comme Cédric, M comme Makanoa, après ache 17 Nasuka. Donc Ok. yango moni ba masa CM Moulaï. Ok. Et katani kaka C 17. Batumsu balongoli C na M batiki kaka 17. Ok. Parlons un peu de votre parcours. 17, j'ai dit que Bandi Art déjà depuis Kin, où évolue à Kindengi, na groupe Anani. Qu'est-ce qui a fait que comme artiste et cinéaste? Et biso na ndaku na biso déjà ndaku na biso za ndaku moko. Eza ndaku moko ngamo na benga ngo ndaku artistique. Eza msupo na kokola toza susu sika moko te. Ok. Tana occupation et via âge. Bato bakola na biso. Bakoyebisa bino ndaku na biso ne ezalaki a commençant par ma maman. Ok. Na bandeko na ngani nyonso abasi. Donc ndaku na biso akelo wa cirque. Na avenue na quartier so ozo sanouye pa na bino. Ok. Yaka no chez bango ko seka tio lembi ok. Donc c'était ça. Et pour na art. Voilà. Ngai na apprécier art. Ok. Art ne mutu. Donc batunde ba découvrir ngai qui nazana art. Batouana banani. En commençant par Primo Duce Kapanga, que je salue en passant, mon président internel. Ok. Président Duce Kapanga. Ok. Le coach Modero Totokani. Ya modeste. Ya modé. Nayaka nanga bat ba sala jenga na osepela nango. Ok. C'est basili so ba na biso ko ba embe na to ba no sa divers na biso. Ok. Ya. Mais na fanda jour mususu. Bango ba jouer na bango. Mbala moko Duce singa bi oh mais aux caractères. Osala boy point nini. Osala ndo tikela biso to sala po yotala ko sekaka non. Yo pe fo yao. Ok. Na sali effort na boya. En tout cas moi kala na yebi souté de loin. Soka ota l'émission. Le réalisateur Ogi Mabila. Ok. Basi mamoli moté. Ye mutaya uchanga zonga na mupanza singa bi a 17 yo buka na boenene. On a vraie face. Il ngote ka face tendeni yo mutano na arno. Voilà. Donc sans caméra, makambo sala keda makambo bat na caméra ba ko sala te. Ok. Chaque esprit salango. Et par là, donc ça là a pour esprit. na yo ko tsagu. Yako sala arte yako répétaka. Ok. Makambo na loba. Modero Totokani ayebi yango. Voilà. Mon président Duce Kapanga ayebi yango. Chituka mayonnaise ayebi yango. Ok. Donc King Douma ayebi. Bate bele ba ayebi. Ngana bandeka ko répéter. Le so chenga na casting a film poli. Poni. Na yate. On a bon caméra. Ko banga caméra c'est trop dire mais na ninga ngana bandeka ko envisager les vie nanga. Ok. Non non mon ninga fona da mutu mo boendeti donc mystique. Mais na domaine art. Na domaine art. Donc voilà. Ce qu'on a domaine art ngana o mona ka ke non sala ba filmet. Tout monde ande ba sake ko tambola nenge matole zo betama. Voilà. Nga siko tellement na no linga la retro. Voilà. Aluka la retro ce qu'on a no mono ndie so na se donner na cop oyo. Et obomelanga ko bimatongo. Ok. Pour que ka ba carte nanga on c'est comme on dit mendiant en fait. C'est wana na oteka ba carte nanga préparé. Avec nanga JC, je sali, il y a Jean-Claude. Il y a na oteka ba carte préparé en gros. Ok. Parce que non ça cop. Non mon agent, so na mi pesi na cop mo na ba noteka la suba ba carte ya te po ba no mo na ngande tsiko na ye. Donc artiste mo na yebo ay so oteka la suba carte le simbate. Donc na baneko se donner quand na répétition. Ok. Na yaka na rep. Na tournage si il y a modèle lembi. Ayebi singa bon yo répéter no kaka. Ce qu'on a répété on a né na zo répéter les. Donc na tournage les a danger. Mais à taboye ko kanganga yi. Tournage na kate. Donc qui me ça face au gano. Ça na teki face ta monde ni ebomelanga copie. Donc à taboye ko twanga ndenge nini. Artiste moi teka ba carte préparée. Non ya te po nini po ebomelanga marché nanga. Voilà. Parce qu'on a cop wana mutayeba kengo kaka ngai na président. Ok.
président nanga banda oyebisa ngo moni kopo osalaka so olandi art etio olaka koleka kopo si nga na obule na journée de yana na mwa 30 40 50 nanga na ndenge akini voilà siko oyobetela lisolo ya kopo moko boye oyo yeza neti aveugle voilà na oyoka te kopo moko boye funa sengaka funa sala bongo nga siko naomona ngo bongo naomona siko nga funa sala nga funa lukaka alaka nanga en tout cas et après kenda bongo donc en réalité ozalaki pena ba artiste ya banzonzinger bato ebele bino totanga bakomo wana président Duche Kapanga, mais tu n'as jamais pensé de passer à la télé ya retourner pe banzonzing parce que mpona koboya kaka étouffe cop na yo mosusu anda osala en fait. Bon nga pena nde naza boye na ndenge mabe te primo na lukala ok vous comprenez donc moni soki oana vision voilà ya kozala ne eloko moko boye makambo nyonso oyo kopekisa kozala ngo lobi lelo otyango na chave ok na moment wana jeune que j'étais voilà nazalaki na soutien te ok soutien na ngai ezalaki bana basi ok to comprendre parce que chez biso nazalaka nga mwana mobali na bana basi donc nga siko fona la prêtre ozo comprendre canal na mone na la ok tanke moi mobali ok sikoyo fona bunda prêtre on a art donc umela do et puis ya participer ko umela te na ndenga art nga siko no buleke na ko za célébrer mais et fechar vision nga ok or et un ndenge calcul il y a vie et voilà vous comprenez voilà donc moi je pensais que ce qui n'a pas là art na cop nanga ok art est dans l'art et bomilanga cop ok faut na ça cop nanga art na linga ngote série wana voilà na linga ngote bato nde bayebisanga fona sala ngo voilà donc na sala ngo po nini po bato ngo nazalaka na bango ok bayaka na bango tofandaka na bango tosolaka na bango ok so nasala lo bango balingi te msu bomona bien te ok nasalaka o bango balingi tozala na bango so nasalaka o bango balingi nga mpe nasala makambo na ngai donc art mpo na ngai na ndenge ya kisasa ezalaki bongo à part art Moussa nini yo yebi lisusu parce que à partir il y a émission au cause appel sous autour de ba client ba opportunité par rapport il y a domaine mon boton sous habiter que yo pour ça là ngo principal il y a vie dans les informatiques dans nos art. OK voilà donc art me paye pas OK mais na vivara ni na zaboye c'est l'informatique OK donc nazali ingénieur informaticien OK software hardware OK donc art ezali eloko oyo na yebi yango donc na yebi yango mais na sala yango te donc na magasin nanga ya mode na magasin nanga ba biloko wana tout ezali vraiment tout soupu mona magasin nanga ba plan wana tout ezali mayo chituka na magasin nanga ba plan wana tout ezali ya nzungu na magasin nanga ba plan wana tout ezali mon président Duche Kapanga yo siko tout wana nyonso yo yebiti poto lokande tro na yo voilà tout wana ezali Cédric Makwanwa vraiment faits sociaux na tozana esengo vraiment ya mbayo. On voulait juste savoir, pendant 12 ans aux agents en Angola, on a combimaté, qu'on apparaître par rapport. Mais vous venez de réaliser film Moko, Le Phare du Sang, à bientôt. La sortie officielle, c'est le 10 octobre. Déjà, dans la Villa de Viana, on avait vu des publicités. Vous êtes le metteur en scène de cette film. Qu'est-ce qui t'a fait que tu sois convaincu maintenant de faire face d'apparaître Siko? Je pense que qui peut être en haut et comme en haut après nous aux asko qui art aux asko art donc il prête déjà comme en haut pour que mon on peut pas déjà tout le monde qui prête
Georges Chimba. Ouais. Merci. Ambassadeur. Bon, limbisa na réponse oyo. Oui. Nazo zo hôtel na casquette ya chef ya projet. Voilà. Nazo ona na casquette ya journaliste. Voilà. Na sola na chef à projet. Voilà. Chef ya projet oyo, son nom c'est Miss Girl. Voilà. L'artiste. Miss Girl, c'est un ami de longue date. Voilà. Ça datait de très longtemps, Banagi Sasa. De même commune, de même environnement quoi. Commune. Lemba. Lemba. Bon, on a un cheval, hein. Ok. On a un Lemba, mais on a un Kasavubu. Parce que mutotangi wana Miss Girl abiya lubara art pona ye na liba na lemba. Bazaira na soin na nchiki. Eza ya solo. Vous en avez pas raison. Nandenga Lemba. Nandenga mabete. Ketcha kale la ramwa pasi on bena mutana ba ketchi neme. A désertango yemoko mezanan. Rola tanango me a désertango. Ba Lemba ba ebit. Voilà. Oui, au bonheur expliquer à propos du projet. À propos du projet, ezage muto ayebi nga bandakala. Ayebi savoir répéter nangai. OK. Pour ce nabi savoir faire nakosi. OK, ça va répéter. Ayebi savoir répéter nangai. Ayebi ke oh wana ba place oh ya tambola. En tout cas azana na savoir. Ouais. Azana ngopena. Et puis savoir wana na concevoir na répéter. Ba muso ba quand na répéter. Une année, on a répété pendant 5 ans. Ok. On a répété à Raka. Donc, on a répété pendant 5 ans. À magasiner, nini, on a bimicité. Et belé. Donc, le quoi, il y a des gens à approcher un master. Voilà. Normal. À sali projet, ok. À canaliser le projet, à comprendre que notre jeune au Fazala. Voilà. Aïe. Et puis tant que wana ayebi ke jeune oyo alingaka na ye arte. Abanda banga pete ke na tournage okima. Consciemment ayebi. Aye. Ye ndeni pepele photo mona na ti wapi te na nga kopte. Voilà. Tout monde a pena na via na ya pena parler. Na ye parler croyant cop. Photocopierane pe. Na wa cop na biso. Na cop na biso. Nga na boule ke cop. Natala boy, excusez. Natala boy, ya nini na bengo pena poto sola na yebi ko sepela nango te mais faut sepela nango. Voilà. Merci. O izanine. O tala na projet moko boy vraiment en tout cas na Angola na sala pena film moko bona Miss Girl tika ba fancy ko. Acteur bazaka na gisasa mambo na gisasa kuna to sala ngoto sani. To sande. Ngana makambo wana te. Aya yo buda eloko yo yebi ndenge nini. C'est Miss Girl mambo ça les ebele. Ngana na posa batanga komona na mambo ala. Na mambo ba arote. Et Miss Girl a fait savoir nga eloko o place nyonso na leka na ba pesa nga ngote. Voilà. Donc na le roi leçon sike pa na ye. Atuninga 17. Est-ce que maman nyonso banda o luka de Josuango? Maman a réalisé que oh mais non. Maman nyonso na banda o luka na Josuango te. Oh non na zobi maman nyonso na luka te banda na banda o luka na prêtre. Non na comme prêtre te. Banda na banda o luka na danger na yeba na ndenge moboy. Non na yeba ni te. Mais comment na yebi yango te? Miss Girl yo lobi na ngabo epo anini. Asinga biya ya toche esprit awa. Nga pena na ko se donner corps et âme. Voilà. Na projet na ngai. Soki yo appuyer projet na ngai. Voilà. Et que ekei bien. Na yebi ke lobby, to lobby okuna. Ata ba prêtre to zalate. Mais na domaine ya art. Voilà. Na bon sens. To ko tika image mambo ya bien. Nga pena moni na ke pa na ya faut na raisonner. OK. Na ke parler to na komi parler na bo siko na obetela ba na ngali solo ke na beta bale to na obeta bale ba no benga nga dessin animé. OK. Akufaka te makima kambwa. OK. Nazana ba camarade na beta na bango bale. Ba Patrick Mosimi, ba Gaita Mokelo, OK. oncle nanga Santa Puisa, OK. masa nanga Chicha Belezi.
Bitsidi babi mikolo latisa na oka kongwango voilà donc Chicha Bitsidi baza ba témoin oyo tobeta na bango bale oh bon na longwe na bale na yo ko masu musicien nzambe na bande ko makambo zawa na musique pe naza na batu oh bako témoigner badadi champion OK bafe nanga mon président Pichu Ebengo bamasa nanga ba Francis Solo OK masa nanga maître pas ina place akenda te pas y maître Limba voilà bat basé belé ba témoigner OK que oh alekaka me malga ko ka neta tikaka mais c'est qu'on a tant raisonner on a aussi que l'autre voilà le quoi nyo sona kangité na beti na stade té na salle album té l'office a fona profiter na ça ta filmer ouais na ebité tout se comprendre place wana tout se comprendre ngana za muto na koli na sala mamunio somba moko et puis na sala ngo bien OK parce que loko wana so na moni ke na kati nanga na kati nanga nga mona comprendre ngana na ba film wana tout ono zange loko na simba ko OK na simba ta oyo nga mona yo benga musique là c'est papa pepele OK pepele donné na boye na dentro vraiment et après projet bandi OK mais ngai na début à projet té OK tout ça sincère musique là na projet na yé bien établi voilà. Sanga abandi ko élaborer yango Sanga OK asali recrutement na yé Sanga OK ngai na yé musique la tali abiate yé pas en connaissance ane lokwa ko pesa voilà place oyo yeli zwa awa OK ngai na auto sala deuxième casting na kati OK ya batu auto zui OK ndesi ko to bandi musala oyo et aboutir OK na ko produire le frère du sang le frère du sang, le titre là, le frère du sang, vous êtes le metteur en scène. Est-ce que Ekria qui va polémique comment yoye bien sûr que côté na projet Mistanayo to Mutunayo avec d'autres artistes et déjà bazaki na kata groupe. Ekria qui va polémique ndeni yo zamba moko mokonzi et puis à diriger biso et puis voilà. Quant à vous, na nengo kutaki bandeko mususu, ba collègue mususu na kati ya projet on. Ba boyaka mutu na classe soka bimi les premiers mais besoin ba devoir na examen na fait besoin ba pourcentage presque ndenge moko. OK. Vous comprenez? Na classe bana mayele ba yebana OK. Ba se distinguer. Soko ye classe ba présenter au moins na classe na bino, au moins na classe na bino. Yasika. Bo ba nota na classe moko. OK. Devoir ali boso ko sala nde o laksa camarade no wana. Soko ya lekio na mayele to yo lekie. OK. Donc par là, on a sous doute. OK. Ce qui est le cas na mayele, abano bengo ya neno na pale ya to sa devoir, na ya to sa devoir. OK. Ce qui est le cas yo mto bano bengo ya neno na pale na ya to sa devoir. OK. Donc présentation ya mutu et défendra mutu. OK. Mais musala ya mutu et défendra mutu ko le présentation na ye. OK. Donc na sûr que bandeko on a ya ko kuta. Ils en a batu oyo déjà ba travailler. OK. Et en a batu au première fois ba travailler. OK. Et comment nanga première fois nazaki na bango touche nanga OK mutu sala ik mususu ke ba douter na charge au chef à projet PCNga OK on a limité que muta douta OK ba douta penate ba yamanga tout le monde bras ouverts OK et puis toquer quoi. Le film Le Frère du Sang, il sera lancé à bientôt. Qu'est-ce que vous nous promettez? Parce que vous êtes acteur principal d'abord, à part que vous allez mettre en scène. Vous êtes sûr que les gens vont bien en Katsuana, vont bénéficier de quelque chose? Il y a conseil? Et là, on a yebi, que liboso, ils allaient liboso. OK. Liboso est comme ça qui tourne nini.
mais mukolo liboso wana emo swatali liboso ne amona kena liboso na nga oyo so na sala jango boye na ndenga sima oyo lingeke ne bien OK do so na sala jango boye na ndenga sima oyo lingeke ne bien eza liboso na biso OK touche ya sika ndeza biso mais makambo o to sala et c'est salama OK et c'est salama OK tellement toza bato asika tozolinga siko touche yango OK ezala na terme o ngana ngana lobango ezala synchronisé OK na lelo donc tozala penza bato oyo makambo tosala tosali yango bien voilà Maram Tosala Tosaliango, mais Tosaliango bien. Il y a Judith Moulenda qui nous suit et il y a Héritier Voima qui nous suit en direct de Congolaise. Il y a aussi Mao Monzo et Charles Visor, Amis Nyoka Chansar Malonda et de Chris Wadol, le nouveau millionnaire Jordan Bata, J Baz Kilo, il y a Mboka. Là je vois aussi en direct toujours de Congolaise, je vois celui qu'on appelle Eloi Kanza et Fiston Baoula. Merci pour vos soutiens, prestation de services, Tosha, Flash. Vraiment, merci pour nos conseils et à Trésor Baseke, le baron de baron, le directeur Dieu Baseke qui nous suit en direct de Kinshasa. Là je vois aussi Patrick Ipoloski Tolidaire, autrement dit Tsunami. Et pourquoi pas aussi dépenser à celui qu'on appelle la loi Edir, mais c'est la loi Maître Edo Omokoko et Junior Mayo Mambeke. Là je vois Maître Redi Yungu, ingénieur King Kamanga et Geita Makaya en direct des États-Unis. Je vois aussi Serge Makaya, mon vieux Serge Makaya et Monsieur Zelengel, Monsieur Zakitoko. Je suis toujours ici avec notre artiste. Et ça, l'artiste Belé, Bazarapé déjà dans Mboka, il y a Banzonzing. C'est difficile pour toi de fréquenter le milieu d'artistes au Bazaka, parce qu'il y a aussi des associations, il y a aussi d'autres groupes. Mais c'est difficile pour toi d'approcher le groupe. C'est par rapport à quoi? Olinga se mélanger. Nadège Zola limbisa tiko boka mabanga répondre à une question elo moye mtayebisa ngango ngana ndo yeba te OK Nadège Zola via ba star za rapena pasi na ndimi mama na shishi via ba star ndenge peno loba nanga voilà ezara pasi bino ba star boaka na problème voilà na moni yango lelo na bani moi ki star yango ya ba bébé mais non kokate Zola pour répondre à Bissotin ingénieur Steve vite Zola n'a pas bien na réalité autant de konanga voilà et alors on a côté kopo sika kopa batu danger kopa ba prêtre kopa ba basala mambo belé c'était bon 12 ans kokota kopa ngo sikelenge lo banini voilà ngane na zaboye na koki kopesa avantage kaka na eloko oyo ezopesa ngai avantage. Ah bon? Yeah. De retrouver l'avantage na yo en fait na Strela. Te avantage na Strela ezali. OK. To ça la projet. Okay. Après projet. OK. Ndé toko to mo na avantage nango. Donc ça c'est quelque chose qui promet en fait. Na ngina lobanini. Nga. Na za simalar. C'est la vérité. C'est la bino ba patron. La rezali. Ngana na simalar. OK. Donc nena na simalar. Na koki jamais kozala naza na simalar naza na sima distraction. OK. Et simba te. OK. Comprendre? Na lobi na nenga mabete. OK. Ngana naza professionnel. OK. Yanga moko. Voilà. Mais naza professionnel pas batu nyonso te. OK. Naza connu na bato ba yebinga. Naza connu na tout le monde te. Et puis copie yango. OK. Pona nga moko. Eza volonté na nga te. Komi sikoyo priorité na nga oyo. Nabi bon na osalango. OK. Mais liboso ya ki priorité na nga te. Sikoto c'est la loko comme priorité na yo. Ba invitation ba groupe mususu so ba bengisi OK na tourner. Te non kete. OK te pourquoi? Pour un professionnel à yo moko.
omoni te na ndenge pena ya bien ndeko na nga valeur ya mutu ye moko mutu ayeba yango ok na vivre na baartiste na fanda na bango na lia na mela na bango ok nayebi comment monde wana evivaka voilà. Comment etournaka ok nayebi comment est-ce que mutu oyo leki ebanda lelo ti jeudi akoki komanke au respect ok comprends ok nayebi comment est-ce que mutu oyo ayebi koleki ye maboyi yo ok nayebi comment est-ce que mutu oyo okoki konourrir ye pendant 3 ou 4 ans lobi nango abengi yo vaurien abengi yo zanga eloko ok donc ingratitude existe na monde wana mamu nyonso réalité nango oyebi na monde wana ok yango moni bato oyo bayebi yango te chaque jour donc na expression bien voilà au jour le jour ok bazala na ba débat na TV ok tala fungola YouTube tala ok nani ekebo nani ekebo pour nini parce que baza na monde mo bazo comprendre nango te ok Jackie na Jet Li ba camarade te Wesley Slip na Adolphe Lambert baza ba camarade te voilà eloko réunisaka bango ezali projet ndenge baza ba camarade te wana batala na bandako te baliana na ba restaurant te batambola ensemble te soko moni bango bakangi photo seke bakutani na projet ok projet moko producteur moko ayi na projet ke na posa ya Adolphe Lambert na posa ya Wesley Slip ok na casting baye bakutani ya namona okala ok bakangi photo nde bakabwani wana mutu akutana na muninga za te muninga so abeli muninga oketala muninga za te muninga so akufi muninga okende na matanga muninga za te mais yo siko ba projet na esangisa bino na bato wana nde nini so yo linga nde na kozala te pardon na silisa voilà bakokoma yo mona star moko akufi ya américain ba star nyonso bakebemene te ta biso bato mema makambo wana au monde na page officielle a commis mes condoléances et tout Sili. Voilà. Ils étaient pas des amis. Ok. Tu y es banagi na monde art na commis Sili. Na nega ya ki collègue. Na nega ya moto sara mo ba. Konégligent ngote. Voilà. Et là pena nenga poa. Voilà. Collègue nanga. Ok. Akufi. Nga na sara na Snell. Ok. Na station ina biso ya Lemba. Ok. Collègue mo sara na Snell. Na station ya Monga Fula. Ok. Collègue wana station Monga Fula kufi. Ngafuna tika musala to Snell mombero sala te po collègue wana kufi. Rien. Na ko benga na station Monga Fula en tout cas. Ba condoléances tout voilà. Ngana na cop. Ok. Bana biso eza ignorance. Ok. Or na réalité c'est ignorance te. Pourquoi tu ebi makambo wana nyonso te? Voilà. To comme on dit nga soki na problème, Miss Girl soka yete. Donc problème. Donc c'est que ngana Miss Girl to yoka na raté. Donc effectivement vous êtes contre tammo aussi ba matanga oyo ba collègue na biso ba kufara na kin. Biso pe to sangani awa to salima matanga et tout. Intérêt nango za bani. Rien to lelika collègue. Te to lela te. Bata ko laksa bilamba, bata mbongo ba ko laksa la. Bata ba prêtre baye ba komo lingana basi abatu. Sina suka nango yo monte na matanga wana. Nani baswana gi. Ok. Masolo na yo kangwe pa na autre. Ngana za raté hein. Très fidèle de spectateur, il s'appelle Cédric Marcanois. Ingénieur Vita. Oui. Le revenant au katangote. Voilà. Pour masolo ngana za kana ngate. Nazo angwe pa na ye moko. Donc mutabete la ngama solo o wana. Yeyo. Donc, ambassadeur, nous arrivons déjà presque à la fin. Mais moi, quelques questions et curiosité. Est-ce que nous avons posé un mot? Vous avez pris à répondre à lui. Tout. Le groupe Strela des Arts, sortie officielle à film Le Frère du Sang. À bientôt déjà, Eco Bima. Donc, le 10 octobre, tout le monde. Dans l'espace Nabiso Yagitoko, jardin da Caracol. Donc, vous avez Awa. Donc, belle ambiance, il y aura la musique, il y aura toutes sortes d'activités culturelles. Donc, 14h déjà, tant que vous avez l'église, vous avez Koutana Awa pour la vente à CD, pour la photo, pour l'artiste, pour la bonne musique. Et puis voilà, donc le 10 octobre, rendez-vous à Moko. Nazo Zelayo, Diego Battery très fort, Maison Posi.
nayebi kozana biso 700 clim malili ya mboka Gloria Diasonama nayebi kozana biso donc nayebi ke tozana Soraya Mogondo nayebi ke tozana Soraya Boss nayebi ke tozala na celui qu'on appelle Fiston Baoula et Pati Mamboulou donc tozala awa n'espace na biso ya kitoko. Je vous propose l'extrait de cette publicité, il y a groupe Strela de Art et puis on revient pour tokota ce qu'on a masolo 4. Merci ingénieur Steve Vita. Officiel da Bisso e mamãe. Daqui fala o papai de cai da lado militar do Elenco da Paz. É só para vos dizer que dia 10, pessoal. Le 10-10, le 10-10. O lançamento oficial do vídeo Irmão de Sangue. Filme zangatina te, filme moko eza na notion. Soki papa to mama, ozwi filme oyo na naku na yo, ekoteya yo moko, ekoteya bana, ekoteya libota mobimba. Com o título do filme que vocês conhecem, Irmãos de Sangue. Babi Bissonia Sotokuta na Wano le 10 octobre, Wap na Viana, Babi sortie officielle, il y a film na Bisso le frère du sang avec le président Nisgala. Je ne pense pas que dès ton message, tu commences à me considérer comme un PD. Je suis jeune, j'ai tant de projets, c'est pas un homme qui viendra gâcher ma vie. C'est pas un homme qui viendra gâcher ma vie. Maman na film, sortie officielle nango, ezali na Viana. Dia 10 já não saio para nada, porque eu já sei onde eu vou estar. Sabe onde eu vou estar? Aqui em Viana, na Vila de Viana, dia 10, a partir das 14 horas estaremos aqui. Vente publique. Eu, como papai de cai de lado, já estou lá, porque quem tem dinheiro tem mania. Présence à Chanel à Rosalawana, Babi le frère du sang. À partir de maintenant, faut plus jamais m'appeler. Me cherche plus. Ne viens pas chez moi me chercher. C'est fini. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est l'artiste Benny Bayi de Kinshasa. Actuellement, je suis à Luanda juste pour la sortie officielle de notre film Le Frère du Sang. Maman Georges. Vente à CD à Ndemona Bissou et au Salawanda, donc le frère du sang et au Salawanda. Ici à Viana déjà, voilà, c'est aussi l'endroit. Le 10 octobre, donc il y a jour où il y a sortie officielle, il y a film la Bisso le frère du sang. Viana nde makambo e. Na bengi sibini sur les 10, il y a 10. Hein? Le 10 octobre, na makambo minene ezo sale ma sortie officielle, il y a film monene, mon sang, le frère des sang. Donc on a le 10 octobre, on a déjà 14 ans tous à la maison. Beaucoup la kapon komo, na mo pe na kozala esika wana. Ngala kozala wana. Bon musique kozala wana, ba défilé de mode kozala, ba balé mamute kozala wana. Sortie officielle. Artiste O ACP Saramute Mananga Platini Domi donc Obozanga italien. Veille. J'achète comme você. C'est Dick Makanoa, l'ambassadeur de la joie. Donc il y a Zana Bisso on a plateau Oyo. Est-ce que 12 ans aux Angola et puis que artiste CP Bazara awa na yebiko est-ce que je rappelle moi tant peut-être Yolanda moi bien les mains battu sous te mais artiste en Angola ou Bazara na yebike bayande tinga bayande tu veux dire azaka artiste aye awa bon quand ça vient mususu te ba musuba ça pina basa la cam ça la théâtre te basa la kaka musala théâtre te to linga to ko sabato ba ota la bisoté réalité yango wana basala misala misusu théâtre est la deuxième cop na bango. Ah ok. Tu comprends? Ce que zalaka kosa la théâtre na Congo. Et à comprendre que et simbate aya no luka na vie. Aya ko luka vie. Voilà. Mais tellement eze loko ya yebi. Azo sala ngo comme deuxième service na yende tinga pe na sala ngo comme deuxième service na. OK. OK. Maintenant si ko na bato yo yebi wana. Est-ce que bike na Angola pe a mon artiste makasi bazali? Oyo reconnaître que ba pe danger, ba jouer peu danger. Koza danger, moni ana limite que muto a danger. Na kisasa o Angola, na limite. Aya obeta tour. OK, après Zondi. Fiston Saïsaï. OK. Président Fiston Saïsaï. Aya Angola. Voilà. Azonga te. Azonga.
Charlie Nongi. Ok. Vie de loin, le président. Voilà. Ayaka Angola te. Ayaka. Azonga te. Azonga. Mama Kalunga. Ok. Ayaka Angola te. Ayaka. Azonga te. Tout cela te. Oyo afandi awa. Donc bato bafandi bakima na bango mbau. Bakima mbau te. Kokima mbau c'est trop dire. Voilà. Mais na domaine na ye. Ok. Abandé ko exceller te. Ah bon? Oui. Okosunga biso na bato batala biso. De citer seulement même 3 artistes au bazaka awa. Oui qui va jouer bien. Sila. Sila Doré. Sila Doré. À part Sila Doré. Sila Doré. À part Sila Doré. À part Sila Doré comme sur le roi Nzembo. À part Sila Doré. Miss Girl, l'artiste Georges Chimba. Georges Chimba. Bon, problème. Tu as découvert là. Problème c'est à part Georges Chimba, Miss Girl, Nalisus. Eh, oh Luka. Funa Luka quoi? Eh bien la partie c'est maison Luka. Tout solo là. Bamsu bazawa, est-ce que tu ngap na tambola pambate? Nayebi. Bamsu bazawa, moi msu yom to yebi kazaza. Nga nayebi kake azaka na Congo. Souffrir que natanga ba kombo ya batu onga na mona quand même. Voilà. Mangangi W Valère de Luanda. OK. Je te salue. Azapa artiste. Hein? Comment ça nanga? Donc amisa toi na. Una baksa su mususu. Baksa ta moko. Jana baksa moko. Non. C'est au boulet. Au raisonner. Nga sunga yo tangelo baton. Té otangela. Olo ba ta viera vraiment yo tangela ndeni. Oh mais les ana batupé ba ya déjà mboka oyo ba cartona ba yo kana rapé makasi pour ne pas citer peut-être le nom mais ba yo kana rapé makasi il s'est dit aussi que non bango na ngola ba kanga yo za be formation on a te ndetina aria ngola pena yo ka ata quelques artistes na biso mon beauté que ndenge ya mabete na kosioté na biso vérité 12 années na sali na ngola 12 années na sali na ngola. OK bande ko nga boteni nga rigueur te pardon na okosa te. OK na oloba vérité. OK rien que la vérité 12 années na sali na ngola. OK non na tala film monté ba sali na ngola. Non tala film monté ba sali na ngola. Mais attends na yoka na écho ebité que moi sala ta film mo bo pesa bien. Papa na fana na casquelle côté na biso ba joueur ba kuna. Est-ce que tu comprends? Ambassadeur. Nga so bete na masolo ba beta bale na mboko na fana na casquelle. Oza todo bongo to benga ngo ingratitude, to benga ngo ko bouder, to benga ngo ki mutema mabe. Ozo bimisa nga siko mutema mabe o na zate. Na ye Angola artiste te. OK. Na ye coopérant. Mais bien sûr. C'est là pardon. Na ye coopérant. Oui. A Angola. OK. Na ye kokutana na place na fana na ba jouer. OK. Mutasali ke na zongela art. Ida Georges. OK. Miss Girl. Yebi sanga tango to poser nga masolo ya art. OK. Masolo nango na yoka rango epai ya Georges. OK. On a yebi. OK. Non loba na yebi. Voilà. On a yebi te. Non loba na yebi te. C'est à toi maintenant de citer ba oyo yebi ke bazala awa. Natanga po boy. Tanga ce qu'on appelle priorité tanga. Ambassadeur. Oui. Ou marié? T. Na marié. Vous êtes marié pourquoi? Na marié te mais na engagé. Vous êtes engagé? Hein? Est-ce que tu peux avoir du courage et tanga kombo ya? Makambo indi ya jede. Indi nango penate na pepele indi nango te. Mais talaka ndena za. Ingénieur. Pardon na sengi zonga pena gros plan. Gros plan. Ba tanga kombo mama. Tala pena ndena za. Voilà. Mère. 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 Na lela au fort. Mère nani? Batanga ko nzambe papa mbate. Ko nzambe te. Ko mwasi na yo. Nga na ndeti ve waze kwa. Vi na nga ya famille. Ata bomi. Ana nde mona ve waze kwa. Donc sopi bazaba maman mutamde ba position na e. Terrain oh ba maman ndeni. Maman za moko ma mère chérie que j'aime beaucoup. Ana kumpwa diolao. Yo ozamina nga Facebook. Na publier nani? Mwana ya Ana. Vraiment si vraiment maman moko.
Ana Kumpua Diolao. C'est très 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 fort. Mobali. Ya. Ya mwasi moko. Nani. Ami ebi place à ça. C'est difficile à partir de l'attaque encore ma base d'abord dans la télé. Bon. On a bandi qui artiste sika. Voilà. Mais c'est difficile que mutu. O aza ngana na prena ngo. Voilà. Mutu o aza célèbre. So ki yo moko mutu linyo yebana. OK. Ko yebani sabato baza pembeni note po msusu. Kilo ya kombo na bango wana ba ko supporter yango. Fidèles téléspectateurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission, mais avant, Yako Kabwana, artiste Nabiso, l'ambassadeur de la joie. 17 na film où il a tourné, na joué na combo ya la joie. Donc Toboyoka la joie. Artiste principal, il y a film aux Obima le 10 octobre. C'est le monsieur en personne qui est à côté de moi. Vraiment, on a passé des bons moments, on a parlé presque de tout. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais je lui donne encore la parole. S'il y a quelques personnes que vous pouvez faire des dédicaces, et il y a des gens qui ont bandé Kolanda, on est bandé, qui n'ont pas battu, badadu na bango va soutenir Rabiso. Vous pouvez savoir et votre numéro de téléphone pour battre bakota contact na l'ambassadeur de la joie. Avant le mot de la fin ou salutation. Voilà. Il y a liboso na ko na oyebisa batu ba prêter pena attention na biso. OK. Hein? Sérieux. Bon, prêtez vraiment attention na biso. Batu musu ba robenga biso to ba parasite. Tu ye okota na kopa batu. Ba ba yebite quoi. Voilà. Mais là eloko o to yebi. OK. To sala yango. To yekola yango. Bon moment ya kobimisa savoir nango yango yo. Boche la biso likebi. OK. Le nangina lo bateke bo sepela na biso te. Mais boche attention na bino et pas na biso. Ingela kisanini. Soko moni eloko eleki. Oleko lekisa. Cliquez na otala. Voilà. Emsu na otala na yo e ko baxela biso 1+. Voilà. Botala penza. Et au salanga bien. Film pour na biso ba débutant. Voilà. Projet na biso to moni que to élaborer yango bien. Pour na biso. Voilà. To bimba professionnel ya mukie na point na biso parce que to zalaki pena na exigence ya qualité ya film na biso. Film na biso. Voilà. Limisanga na ndenga mabete. Mwana mbali mobo a dépenser pena. OK. A dépenser pena. A dépenser fort. Obiso to ba acteur. Mais il y a une moto gâchée à la projet na ko financer yango. Voilà. Pour moi na bangaki na chalaka na buzoba hebi. Voilà. Ils sont pas commercer dans moi pas si quoi. Vraiment. Mais il y a signé. Donc Georges Simba, merci. Vraiment. A signé a bimisi l'art na ye. Vraiment. L'art ya mukiete na nenga mabete na nenga pena ya Angola isa chiffre. Voilà. D'affaires. OK. Ingénieur Vita Mutasima ima mango tout. Ce beau solane bo ke tourner be kende nini kuna. Voilà. Ayo sabino pena ke no te mabe. Voilà. Mabe, donc équipe na mabe. Donc toi na posa to zong salaire wana tipete. OK. Oye mo esenga na loba bongo. Toi na posa to zong salaire wana te mais toza na posa ndela wana epesa biso espace na mukili. Voilà. Ela kisabatu ke na place moko boye na mboka moko boye batu wana bazala ka ba viva ka ba existaka. OK. Et puis basala ka musala moko ya bien. OK. Mbopesa biso temps wana. Voilà. En tout cas et ozala bien pour na biso. OK. Lokola président ada na posa na banana bactère. Voilà. Yangola. Yangola te na bosani. Voilà. O ba uta kisasa ba yangola. Emsu na yebi na ngabino na TV na pe bino. Mais na yebi te ke bozala kawa. Voilà. En tout cas so botali musala à 90% musala o esala mignon so biso mbale ba to sali yango. Voilà. Limisa na dévoiler ka. Biso mbale ba to sali yango. Voilà. Ata na canal na ye. Yebisa biso bien na malamu nango. OK. Et ko sala nga bien ya koyeba ko zalaka awa et puis
na approché bino. Ok. Donc souci na ngai ya grave. En tout cas yango wana. Merci. Oche la biso likebi. Quelques salutations. On a ba salutation. Voilà. Na obande pas monstre. Monstre. Lati Sabana Congo. Ami de longue date, ami d'enfance. Fabrice Bitidi. A Chichabele Zizona. Chichabele. Yo yebit masala ngai. Voilà. Ya poto ya tongo. Biso beto da yangola ya tongo. A sepeli fort. Et na repesa sikoyo star. Ya ba star. Nadège Zola. Via Bastard très compliqué. Voilà. En tout cas, on a pas eu raison que Via Bastard est passé. Ok. On a meki yango pena na ngo mekango na ko kate na tout na on ndeto so la kat na tout no pona meka. Voilà sanga ndeni ezalaka. Et na opesa grand frère na ngai Tété Sombe Mbote na Lille. Die Koleka Colva électronique. Voilà. Masala nga na Paris, monsieur Mbote na famille Mobimba. Nani Suso? L'intouchable Edo Muzamba. Ah, l'intouchable Edo Muzamba. Ya na pesi epe Mbote. Et pas tout qui a ma lumière de Lemba. Kiama. Voilà, très cher internaute. Vraiment, pour la lumière Nabiso, c'est pas tout Kiama. Donc Yaya Kati, Chiko Lokuli. Voilà. Place Oza, na pesi Mbote. Papa na Renedi. Na pesi Mbote. Et Tonzonzo face à Mbinzo, Masananga direct ya Grand Monde États-Unis, na pesi Mbote. Masananga Trésor Kubangila. Zé. Mususu wana na bombi. Lilelele. Na pesi Mbote place Wali. Na pesi batu nyonso ba yebinga. Po na nenga quartier yebit na na moi succès ko ata voilà. Nyonso ba yebi CM17. Cédric Makano l'homme à 17e siècle. Enzulu Kable. Bakomo na nyonso ti. Dessin animé akufaka te Maki Marambwa. OK. Ambassadeur de la joie. OK. Na pesi bino tumbote quoi. Donc boza bien. Voilà, na pesi bino nyonso mbote to ko télément. OK. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Vous êtes nombreux de suivre cette émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Mosakoli Chako TV, le numéro 1. Nena Bengakae, Michel Chako, les boss des boss. Là, je vois toujours en direct de Kinshasa, Clarisse Lutuno et pourquoi pas aussi à l'intouchable Edo Muzamba. Et pourquoi pas aussi des pensées à Iris Boubouanga, Iris Obama, Fallon Wanza, Yannick Wanza, Blandé Wanza, Famille Wanza, Merdi Wanza. Je vois aussi l'international Shadrach Akolo, mon Diogo, mon ami de tous les temps, de tous les jours, Shadrach Akolo, Aris Mindemba Vula. Et sur notre espace, là où nous sommes, le 10 octobre, n'oubliez pas notre rendez-vous. Restez-vous bien, restez toujours branchés sur votre émission Faits sociaux. Tokutani Mbalasima. L'inspecteur, oh, le procureur en fait. Le procureur Malik Bala. Le procureur Malik Bala, Gif Noir. Et notre maman Chil Bala. Et pourquoi pas à Tosca BCBC. Diego Battery, Grand Liboulou, très fort. Gloria Diasonama. Toskali Malam, Tokutani Mbalasima sur votre émission Faits sociaux. Ciao.